baza ba réformateur te baza ba déformateur parce que au romona que non tout ce monde là au baza ko dénoncer Bangefa ba Roger Baka ba Placide et les autres ceux qui Hollandi bango mingi baza kaka na kati ya ba fonctionnement ya ba tata na bango au baza ko meka ko dénoncer bango ya on atangela bino komba père spirituel na bango ba Placide ba Roger Baka Bangefa ba o nyoso baza ko dénoncer lelo baza lokola bandeke ba tremper na kati ya mai mapapu ezoko kalisu ko matate parce que autrefois ils étaient ensemble avec les Mukuna avec les Walesa lelo balobi que non ba papa na biso basimbi kisi baza ko tambola nekobo biso toyena mupepa sikato réformer boza ko réformer ko dénoncer kaka kindoki ya Moïse Mbi boza kaka wana kindumba ya Mike Kalambai mais cupidité na bino ya vente ya ba livre. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Ngana gagnaka combien? Problème na bango pesa boy balingi ko sala au-delà ya ba moyen na bango. Biso toza barasa ba Paul. Mama Glody omoni même ata action oyo mona ngana salaka. Avant na publier yango na fanda kana mimoni ke na ba revenu na ngamoko na koka ko sala action oyo. Après ndeko oyo moko librement amoni ke ako soutenir, a contribuer so ki pe mutu pa moni ako soutenir nete ekoki ko empêcher ngate. Mais lelo yo ba grand pasteur o nyoso zo mona ba mutombo na njili kuna Alpha Lushima tala kabaka talupangu na commercial na njili quartier 7 ba sombi livré parcellaire ba tie na kombo na ye mutombo Babylone wana o bazoko matisaka wana cimetière na bango bazotongaka wana place agent marketing na ye Didier Mayemba Zali bambongo ebelezo kota na construction na mais mutombo a contribuer na eloko moko te tangu sikoyo Mama Glody tozoko dénoncer makambo oyo c'est parce que eza ko cadrer na thème oyo invité nga tolobela affaire ya mbongo. Le peuple de Dieu souffre ma sœur Glody lelo yo batu musuba oyebisanga frère Fortune yo koki kote ate sans pour autant otanga bakomba batu sikoyo natanga bakomba batu te ndenge nini exhortation mukio to salibino na matière ya mbongo bomoni des grands principes lelo dans l'église mais Placide akundula ki ba passage akala Moïse ayebisa ki bana Israël papa yo sa Moïse te. Tous ces réformateurs entre guillemets nga nazobenga bango ba déformateurs o baza koya ko condamner ba gege batu mususu boye ba ke baye na évangile o ya ko dénoncer aye na internet pona ko luka mbongo mais tout le monde a ba théâtre basara na ba site na bango lande mission bien ngapa na yo na zara libre au sale mission na nane au sale benga na ina sale na émission mokomona ke soki Placide aleki pa o wana kuna akotindela yo mususu bwakela ba jeton zong sabo tout simplement pour embrayer le peuple de Dieu baza le rôle ba opposant politique ya Congo ba yebani position te azoganga tango ba kolakisa kaka mbwengi boyale aveuglé yangwana ozomona ke même atambo kana biso sur le plan politique eza influence ya ba faux serviteurs de Dieu soutien on a part na bino ba diaspora za ndenge nini eza lokola ba noalaire net ba José Nzita tango ba ye libanda bokoki kokota ba concert na bango te impidique o nani Mike Kalambai oyo mutu ya edingwe walesa soki aye na poto kuna kosala croisade bo participer te to dénonçaki oyo nani Denis Ngonde mais tala ba aventure azosala kuna na Luanda na Angola aza kokoisa batu mais akendaki kozwa vesta munene na États-Unis lokola ya Pepe Kale to pe lokola soki ya mutuni na ngwa munene badimiaka na pesa ba détail wana na concert moko azaka na ngwana donc Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde et au dîner oh ya diabète une année avant sous réserve yango te bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te loko ezo ko misabiso na couple yango yo tout ok
Bio café et au salation de lengue. Tomé la carne à bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Ouais, Janifai. Au combien? Aux allons la gare du Nord. Bon, tout justement, soit métro ligne 4, qui est dans Marcadet, Poissonnier. Bandaka komata, net ozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre Marcadet, Poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment awatoza, et ça on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Janifai, et l'autre on est dit boum, et Zate, Nazo Zelayo, à tout à l'heure. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, Oui. vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est vraiment d'autres. Oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite tout ça na presque un mois awa. Nous avons un ministère qui a trouvé ailleurs. On a souvent pas si ranké. Est-ce que nous yaka miloko awa tout ça? Et c'est comme Sukodo, en gros, en détail. Et on a eu. Ah ouais, voilà, awa tout ça, awa tout kaya. En gros et en détail, exotique awa tout ça. Donc, ça aussi, ça y est awa, puis na biso ça na sebo ni kabisi. Tout awa na Château Rouge. Le doté ka vente en gros et en détail. Ça aussi, même carton moko. Doté ka na menga gros. Donc, prix au eza awa, rien à dire. Donc, écart en moulaï, ce doté ka bloc en gros, ka bloc bien, il y a bio. Tina yawa, na même ça bon on a pas paria. Au salaire Nana Komakaka, awa, Nazan Namoumine, awa to Thomson, 5 kilos, 13,90 €. Non. Oh, Ngolo, 5 kilos, 13,90 €. Maman. Malangwa, capitaine normal. Makaya Boué ambassade. Oya Pembe. Oya Pembe. Bongo Pondu Oya Kim. Pondu Oya Kim. Siboul na 5 €. Omawa. Fanatique en yawa. Omuna wa. Na yé libelle awa. Ngai 2 €. Bite koute 2 €. Fumbwa. Carton Fumbwa. Na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo. Fait. Donc ça, 4. Marcadi. Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moins, le drapeau, il y a Congo, RDC. Et l'eau comme la casse. Bon, nous sommes bien à mon nouveau. Vida. Qui s'en est mon frère. Tellement pris. Comme il dit, ça va. Donc, la côte, On me l'a raillé. Congo, faut que le bosso, tu lui as mis l'eau comme Moka na biso moko. Et puis, tu as drapeau du Mandawa. Drapeau, il y a Congo. Va missi net, Yamaya Congo, outi ba province, outi ba mboka mususu. Boya ko s'approvisionner, bo ba prix. Yango. Salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivent de partout sur le www.elengia Congo RTNC Yabasitu avec Glody Diasuka, la mignonne de la presse, la maman des Preston. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore tellement nombreux. Je ne sais pas comment vous comptez, comment vous calculez de partout vous êtes. Vous êtes tellement ébellés. Merci pour la confiance, merci de la fidélité, merci de l'attention. Nous sommes déjà à Kinshasa, en direct de Kin, voilà. Glody Diasuka, la mignonne de la presse, toujours dans les cadres de vous satisfaire. Je reçois aujourd'hui l'homme de Dieu, le frère Obolingaka, monde entier. Glody Yambela Biso Ming de frère Fortune. Glody Yotolingayo Ming de frère Fortune. Voilà, sans plus tarder, je salue déjà mon invité, le frère Fortune Mbala. Bonjour. Bonjour Madame Belenga. Bonne santé. Oui, en tout cas, santé est très bien. Les défenseurs des veuves, Azakobate Labiso, Jésus-Christ de Nazareth, Naza vraiment en forme. Trop. Oui, normalement, fallait nasa la émission Moronayo par rapport à Kimouyi Bimoko masqué na sima ya gratuité ya évangile o esalamaki na
action prophète Placide Massé a organisé, mais le cours là vous allez déjà dans bas préparatif, il y a bas voyage et on a le bail que non tout ça là on calmement na retour donc ba na Nzambe tous allez site oyo bolingaka souvent dans les canaillés de repartager maloba na Nzambe. Voilà, merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Soyez le bienvenu. Voilà, je salue la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha Mamanari Djandou Louawa. Un enfant pas comme les autres. Hein? Merci Kou. Je vous salue. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magie que le cerveau moteur, le papa des Preston. Pourquoi pas à toi Nicolas Osondia derrière la caméra. Voilà, sans plus tarder, comme l'actualité est obligée à le Belakar Mambo est réel, comme je pose à mingi basé dans la réalité ou vérité dans l'église. Bon, tout le Belakar Mambo est Nicolas affaire car y a bon les conditions exactes au y a praité. Pasteur sera saigné action de grâce il y a autant sur ça dans côté oyoka soni au église tenir sona ils ont fait part na ba réalité autres okuta dans l'église et par là le frère Fortune Mbala akolobani. Merci beaucoup maman Glody pour un sujet à kitoko o lingi tolo belaïza vraiment vaste mais par la grâce de Dieu tokolo bela o ezali essentiel parce que la télévision affaire ya mbongo na kati ya église uti koloba makambo ya ba enveloppe to dénoncer ba biloko ebele tokolembaka lisusu te apparemment ozape ya kolemba mwanda oui naza kolemba pona ba action to sali donc koza kolemba ko dénoncer okomile muta ba action neti lobi to yaki na quartier kuna na ACDC ba mama veuve ba sepeli toujours de lengya Congo bo komuna image. Oui, koloba kena lembi ko dénoncer eza vraiment correct parce que évangile oyo ngana te ya Jésus-Christ de Nazareth to sala nyonso. Donc s'il faut exhorter, to exhortaka, enseigner, to enseignaka et puis ko dénoncer, to dénoncaka maman Glody bien comme il faut et hier action wana ça fait partie aussi il y a évangile parce que maloba nzambe eza ko tinda na biso to penser na ba veuve ba orphelin ba étranger bato nyonso baza na besoin ya lisungi ndenge thème olingi to lobela lelo affaire ya mbongo na kati ya église en tout cas église o to kolobela lelo affaire ya mbongo to lobela déjà ba faux ebele comme les guégués les mukuna les kankenza baza nombreux. Mais aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus cibler, je précise bien mes mots, cibler, je vais me focaliser na batu oyoyo na Kinshasa, baza ko prétendre ko zala ba réformateur. Parce que biso lelo yo atako mo wana na lingango te mais toza lelo na miso batu komo na on dirait toza ba opposant moko oyoyo tozali ko telemela ba pratique ya mabe. Toza ko dénoncer mingi bato yo nde toza ko pupula bango ti na dernière énergie eza ba musicien pour na ba vente ya ba support na bango mais ndenge thème na yo ezali mama Glody to lobela affaire ya mbongo na kati église okomona ke baza ko condamner ba musicien baza na ba sirène baza ko teka ba CD ba concert payant mais parmi biso pe ba prédicateur il y a aussi des gens oyoyo ba komi ko teka maloba na nzambe ba masqué yango na sima ya évangile. Là je vais donner un exemple vrai et pas il y a monsieur prophète Placide Massé avant d'abord waneza ba réalité mais azaka na kina. Oui azana kin parce que 2 jours avant déplacement na bino nazwa ki message na téléphone na ngai que le prophète Placide organise voilà une conférence biblique à l'occasion de la sortie de son deuxième livre Soyunuka Sugi Aunoka Bachaki Pewana, le premier livre ce qui sur l'angéologie biblique face à la cabale juive et aux ala déjà disponible. Na on peut ça va détail wana après parce que eza ba réalité. Oui na ba prévu subo. Oui. Ko panza muninga bwende. Bongo kenda osani. Menga na fandaki. Na yebite soki na internet nde bazwaki numéro nanga na moni numéro na téléphone nanga et j'ai parlé avec une sœur kuta ipsinga non frère Fortune ko kendete nga habité parfois pour kochaka pena mutu po batu baza ko dénoncer baza côté ya biso nyos na munoko na biso ezake non
bana nzambe bobima na perdition. Jésus-Christ revient bientôt. Koto yo baza koko sabino bolanda vérité. Mais vérité wana lelo yo tokoyeba na affaire ya mbongo na kati église ndenge thème na yo ezali oyo bango bazosala soki eza ya solo to ya lokuta. Ba exemple ezebele mama Glody to poser nano quelques fondements ya mikie exhortation oyo tokolobela en rapport ya matière ya mbongo bandeko obozo landa biso Seigneur boye ba ete dans l'église, dans la nouvelle alliance, place oyo biso tozali fondé bâti na enseignement ya apôtre de l'agneau, nous avons des grands principes na matière ya mbongo. Na Matthieu chapitre 6 verset 3 qui non a 4 Bible et ebisi biso boye. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Bandeko nauti olobatozan a des grands principes. Nauti otanga verset à liboso. Deuxième verset, minga bandeko boyebi yango na 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Kuna Bible zoib sabiso que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, librement, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, Maman Glody, les deux versets wana on a pesi yangonde ezali des grands principes o ezako résumé affaire ya mbongo na kati église, parce que yangonde thème na biso na Matthieu kuna tomoni que soki loboko ya mwasi epesi ya mubali eyebate. Donc cela veut dire que moi na nzambe tant azako pesa et Seigneur a pesa na discrétion, azako pesa yango non pona batu, mais azako pesa yango pona nzambe. Et puis deuxième principe automone na 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que moto na moto apesa librement lolenge akaniseli na motema nae. Donc kopesa ezana bandenge belé. Na Galates chapitre 6 verset 6 Bible yebisi biso boka bolandambo ya bomengo na bino na mutu oyo atei bino maloba na nzambe. Mais malheureusement, lelo na kati ya l'église na biso passage wana est comme mal interprété. Responsabilité ya kokabela mutu o ate yo maloba na nzambe eza résolution e uta na mutema na yo en tenant compte. Il y a les deux principes o totangi librement sans contrainte et puis dans la discrétion. Mais lelo yo ba pasteur ba komana ba kitunga na kati église au Galates 6:6. To repère ça exemple toti kanan na ba fondement biblique. Alors, ce qui toye na kati église na acte chapitre 11 verset 27 qui non a 30 bandeko bo permettre totanga yango kuna Bible et yebisi biso boye. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un des nommés Agabus s'éleva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Verset 29, les disciples, résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens, dans la version selon ses prospérités, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et Saul. A toza ko comprendre que bandeko bango moko bazui résolution librement. Wana te opesa kaka ko enrichir des principes na biso yoyo to lobeli pour que ba nzambe ba comprendre tango et sengeli ko pesa lolenge nini ezali ko salama na kati ya église. Et puis na 1 Corinthiens pour finir chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, kuna tokomona exhortation mususu basali biso na matière ya kopesa. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 16 Bible et ebisi biso boye. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie.
Nini o Paul a ordonné Kikuna que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Bandeko, na pesi ba verset belete pour que totika la terre à terre. Thème na biso tozolobela affaire ya mbongo na kati ya église. To comprendre yango les deux grands principes au tozana yango. Eza ko salama dans la discrétion et puis mutu na mutu aza ko sala yango librement sans contrainte. To moni ba exemple biblique oyoyo na pesi. Mama Glody siko to kota na ba réalité o eza ko se passer sur terrain. Oui, parce que ba na nzambe belé tangu toza ko dénoncer pour que bon vivre parole, bon vivre simplicité ya évangile parce que Jésus-Christ revient bientôt. Tokoki ko sala semblate ya rote ya makamususu aussi longtemps tozo mona surtout na matière ya mbongo comment ba faux prophète, ba faux pasteur baza ko tordre sens ya ba écriture. Alors, to comprendre yango sikoyo par rapport ya ba réalité oyo eza ko se passer les loyo sur terrain. Nazalaki invité na salle oyo ya Igota Nzambe na Lemba na sorti ya deuxième livre oyo na uti koloba ya Monsieur Placide Masese. Tokomi wana mateya et salami ba cérémonie na bango nyonso bazalaki wana na ba site chrétien na bango oyo yo chrétienté moko na kati kuna gratuité évangile na mona rangote bien qu'il se réclame de Christ mais fonctionnement nango eza ndenge moko kaka na bino ba chaîne commerciale. Non, non créer polémique te Maman Glody parce qu'il y a beaucoup de gens au balobananga frère Fortune yo le kagepa ya Glody wana ayambaka ba Fabrigas ba Fali ba musicien mokili yo mosali na nzambe tozana ba site chrétien. Ouvrez grandement vos oreilles, c'est juste une parenthèse. Ngana zalaka ne sengo tango nazoleka na site na yo, to na ba site mususu oyo yo eyebani nango ke bazo sala ba faire na bango, boza na hypocrisie bo sala mbongo na bino. Mais lelo tozomona ba site, ba chaîne entre guillemets même oza sur internet o eza en place. Chrétienne mais il y a pas la gratuité de l'évangile, commerce publicité mabanga na ndenge moko ya rosakanate na kangi parenthèse wana Monsieur Masese Placide atindela kingai message ceux qui paye ceux qui paye cabinet na yebité pour na na téléphone mususu etikali na iPhone na ngawana les prophètes Placide organise voilà ndenge na uti koloba wana to komi Mama Glody ngana pesaka ba exemple vrai conformément na maloba na Nzambe parce que to wuti déjà ko présenter ba fondement comment tozali ko pesa lelo na kati église to lobeli des grands principes to komi wana tango amonaki basai na Nzambe nyonso lobi encourager Nzamba pambola basai na Nzambe nyonso boye ko assister biso bo comprendre que zatamo ya kosala coalition to sangana pour que to combattre ba pasteur ya mabe afin que kombo na Yesu Masia et ton moment il était dans la joie mais ce qui n'a ko dénoncer na preuve à l'appui ba livre oyo yo tozwa ki yango mibale Mama Glody bande ko bozolanda biso après mateya après si parole na collaborateur na ye moko wana azosa la service ye moko alobi yango que non l'évangile est gratuit mais ko imprimer ba livre oyo yo ba pesa ki maloba wana pa ça la service alobi yango clairement que non $50 pour soutenir action oyoyo il y a duplication il y a ba livre to côté sa imprimerie pour que to kabola bato gratuitement bato à $50 $30 bato à $30 $20 bato à $20 $10 bato à $10 $5 bato à $5 comme peut frère Fortune azalaki wana preuve à l'appui ndenge baza ko benga bato wana ngape na ye na koti sur loboko na poche to sombaki ba livre oyo maintenant nazolo bango ke vente nango et salamaki na stratégie moko masqué parce que balobi nini ke non ba livre to kabela bino ofele maintenant ba exiger $50 pour na soutien et sika oyo problème ezali $30
$20, $10, $5. Et au moment que biso batoto le kanaki to pesa gimbongo ba pesa gibiso 2 livres. Batu mususu bapesi bango ba livre moko na moko. Sikoyo ndeko mususu pa ko iko landa biso abike no fortune yope olingi biloba loba. Prophète nganaza ko dénoncer ceux qui asenyi mbongo pona ba livre mabe eza wapi. Non 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 non. Livre est basé sur quoi? Il y a quoi à l'intérieur? L'angéologie biblique face à la cabale juive. Nakatuana juive plutôt. Nakatuana a dénoncé Babiloko belé, ba signe ba pasteur oyo ba invokaka ba ange le rôle aventurier ayaka pana yo yo yo. Prophète à côté la ramamo langue na bosani kombo na ye. Donc nga nazana posa bague mais moi ezate okolata moi argent na yo moi or na yo mokobo et commis problème o tia chaînette et commis problème tout simplement parce que na makambo solo na lukuta ba placide ba komi ko intimider peuple de Dieu. Alors na kati livre na ye apesi ba signe belé comment ko reconnaître ba pasteur bazan alliance na ténèbres, il a dénoncé beaucoup de choses. Siko yo prophète Placide Nzambe o apesa kayo ba révélation za ko dénoncer ozalaka na monde wana obima na matière ya mbongo. Yesu a éclairaka yo te. Thème na biso ezali affaire ya mbongo na kati ya église. Alors bana Nzambe. Prophète Placide. Oui, tozo kende malembe. Prophète Placide et loko asalaki à faire passer bino à côté à ba principe biblique parce que mutunyo ce temps a moni que non papa Nico yewana lekaki apesi $50 ba pesi livre papa nana lekaki apesi $20 ba pesi livre atako ba kosa ki bino ezali soutien eza nango soutien te eza vente au moins stratégie wana eza ndenge moko ndenge oyoyo. Frère Henri Papa à Salaka, concerne à partir en grand hôtel que les enfants de Dieu vont contribuer avec 5000 francs, ceux qui vont contribuer avec $10, tu peux sabango ba DVD gratuitement. Donc bazako jouer na psychologie na bino na bamo. En réalité bazako sala ba vente na bango ndenge moko na ba wera, ndenge moko na ba musicien païen. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocationrdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateaux, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Et pour nakolakisa ndenge yo utiko ipsanga ke non ceux qui n'ont ciblé kaka Placide Massé c'est pour nanine aza prophète moko oyoyo après avoir kolanda ba vidéo nae aza ko dénoncer mais nae romona ke il a un problème na matière ya mbongo. Je vais confirmer ça na même action asangisaki ba pasteur muninga nae moko car en action no biso to sombaki ba livre oyo ba kosi biso tozo soutenir œuvre. Docteur Blaise wana tanga zui maloba alembisi mungongo yepe a présenté ce qui syllabis na ye ya ba makambo na ya komaki wana azote kango na 7000 francs. Siko mama Glody soki ndenge baza ko dénoncer ba José Nzita baza ko dénoncer ba Lor Mbongo
pourquoi siko na matière ya mbongo côté ba livre ba komi côté que là-bas en Nzambe. Mais surtout total il peut bien du côté que ça la net ninge sami boy ba on peut ba dépenser si qu'on a retour ba on va bénéficier nani. Ah ngai pe ndenge to sala ka émission na zwaka na dupliquer na tindi yango na ba Congo. Problème eza boy mama Glody na bandeko bo landa biso. Okoki ko présenter besoin par exemple que non soki motivation eza malamu. Lelo to koma na ba flash disk na ordinateur alingaka sala ke non aye na ngwa biba na Nzambe na oyo to zalaki na ngota msu to sali 50 livres mais o azana flash disk na ordinateur akoki ko zo yango na ba format PDF to pe soki bolingi lisusu to dupliquer un grand nombre et comme la bande comme mususu bo soutenir o se limiter wana mais tango oye to soutenir sorti ya ba livre na $50 te soutenir, sortir un livre na $30, na $20. Les APK de même n'appel des fonds et commis. Mais oui, yango moni na lié lelo et pas ya bateau bazaro milo bela ming ming lokola ba réformateur, baza ba réformateur te baza ba déformateur. Parce que au romona que non tout ce monde là au baza ko dénoncer bangefa, ba Roger Baka, ba Placide et les autres ceux qui Hollandi bango ming baza kaka na kati ya ba fonctionnement ya ba tata na bango au baza ko meka ko dénoncer bango. Fin de l'année yango romona bango na ba veille ya ba réveillon na ba offrande ya ba action de grâce na ba dime ba biloko ya kilikil. Maintenant ngana zoloba si vous êtes des serviteurs de Dieu bino na ebite to luka moni ne bino nde ba trompette boye ko réveiller peuple congolais na temps o ya suka nzambango alakisaka bino kaka ba signe ya ba Illuminati alakisaka bino kaka vente ya ba musiciens chrétiens mais bino moko ba prière bozo sala batu bozo senga bango ba mbongo ba livre bozo kosa batu bo soutenir œuvre mais boza ko kata montant siko Saint-Esprit wana et interpellera bino te que boza kon boza ko passer à côté parce que tozolo bela affaire ya mbongo na kati église na expliquer des principes naza ko affirmer yango que Placide Masese c'est un vendeur quand bien même il peut dénoncer batu mususu on a ba bague magique banine mais Blaise docteur Blaise o ayaki wana asali commerce mutu lokola ngana ko yiko sala action na bengi ndeko moko aye à présenter livre na ye ba exiger ba nzambe prix non mama Glody baza mais au monité na nyonso wana même ba nzambe pe ba se laisser faire en quelque sorte oui bana nzambe belé baza ba ba ye na maloba na isa juste pour batu ba ya mettons ba nzambe pe ba se laisser ba ke ba sombie belé ba ko banda ya 100 ya 50 ba on peut ba OK mais c'est ce qu'on est en train de faire parce que je pouvais aussi parler d'autres choses mais tozongi kaka na ba makambo si to lobela ba dime ba makambo ba mbongo parce que peuple congolais aza ko sala beaucoup plus confiance na ba pasteur que na maloba na nzambe enseignement exhortation o to sali na pesi kaka 4 versets mais bo comprendre yango na exemple na pesi komezo ko isabato belé on peut présenter yaye yeyo Placide yeyo Placide yeyo et au Rolandela atie longi eza livre na ye eza zo sala commerce na ye et au Rolanda ba vina bango wana bazana ba rankine oleki na site boy prophète tel ale kanate mutu tel azonga boyete siko toyebite bolingi bo mema peuple de Dieu wapi eza biographie voilà. Biographie tozolobela affaire ya mbongo na kati église Galates chapitre 6 verset 6 Bible yebisi biso kabola ndambu ya bomengo na yo na mutu ateyo maloba na nzambe mais prophète Placide et pas inaye ezalaki ndengwana te na action na ye ils ont exigé na bana nzambe basali o batei biso na 2 jours oyoyo samedi na dimanche ba uti musika to sombela bango billet yaka na $50 soki lelo samedi ozana mbongo te zo enveloppe lobi yaka ta na $20 yo kendaki espionnage to kendaki quoi na fandaki naza omnisciente omniprésente na monaki invitation na téléphone na ngai quand bien même bandeko musuba bandeko bangela nga mena lobi non c'est quand même un prophète au yazako dénoncer batebele il faut pena participer et gloire soit rendue sangana qui est par après boyokani soute non ngana koki ko sangana bango te fortune mbala aza celle avec Jésus-Christ na koki ko sangana mutu o azako teka ba livre te na koki ko sangana mutu o azako teka ba CD te na koki ko sangana mutu o aza conflictuel te ngana koki ko sangana
site PTO ezako se réclamer chrétien mais bazako ça la commerce. J'aimerais venir na salle mission bo taxer ngai so bosani po bo sala mbongo na bino mais ba chaîne chrétienne et ande lo la babiso ba vérité ou réalité dans l'église frère Azan exhortation aye ate oza corrompu papa musala nzambe mote bo nani oyo naza corrompu bako corrompre nga pona nini na oya kolobela mabe ya prophète oyo peut-être oza corrompu et pas grand mot bo tokotanga quel grand ngasi na ya na tangela bino komba père spirituel nanga bango ba Placide ba Roger Baka bangefa ba o nyonso baza ko dénoncer lelo baza lokola bandeke ba tremper na kati ya mai mapapu ezoko kalisu ko matate parce que autrefois ils étaient ensemble avec les Mukuna avec les Walesa lelo ba lobi que non ba papa na biso ba simbi kisi baza ko tambola nekobo biso toye na mpepa sikato réformer boza ko réformer ko dénoncer kaka kindoki ya Moïse mbi bozaka kawana kindumba ya Mike Kalambai mais cupidité na bino ya vente ya ba livre. Vous êtes nombreux ngana ganyaka combien problème na bango peza boy balingi ko sala au-delà ba moyen na bango biso toza barasa ba Paul mama Glody omoni même ata ba action oyo mona ngana salaka avant na publier yango na fanda kana mimoni ke na ba revenu na ngamoko na koka ko sala action o après ndeko o yemoko librement amoni ke ako soutenir a contribuer so ki pe mutu pa moni ako soutenir nete ekoki ko empêcher ngate mais lelo yo ba grand pasteur o nyoso zo mona ba mutombo na njili kuna Alpha Lushima tala kabaka talupangu na commercial na njili quartier 7 ba sombi livré parcellaire ba tie na kombo na ye mutombo Babylone wana o bazoko matisaka wana cimetière na bango bazotongaka wana place agent marketing na Didier Mayemba zali bambongo ebelezo kota na construction na mais mutombo contribuera na eloko moko te tangu sikoyo mama Glody tozoko dénoncer makambo oyo c'est parce que ezako cadrer na thème oyo invité nga tolobela affaire ya mbongo le peuple de Dieu souffre ma sœur Glody lelo yo batu musuba yebisanga frère Fortune yo koki kote ate sans pour autant otanga bakomba batu sikoyo natanga bakomba batu te ndenge nini exhortation mkio to salibino na matière ya mbongo bomoni des grands principes lelo dans l'église mais Placide ya kundula ki ba passage akala Moïse ayebisa ki bana Israël papa yo sa Moïse te toza na dispensation nini na kati église lelo que chacun donne librement et puis dans la discrétion. Voilà. Merci beaucoup frère Fortune tozo kende malé mais aussi ça maintenant en tout toko retenir ni sur basala nzambe ya modèle a boye oyo baza un peu ndenge baza cupide ça la vente na église donc phénomène likonda pena na ba église donc ça tellement trop et surtout bazo masquer yango lisusu na ba sous forme. J'aimerais être clair et loko bana nzambe sengeli bo retenir na émission à lelo frère Fortune aza na adresse église apé sakate bolonga kuna boya epa na ngai. Tous ces réformateurs entre guillemets nga zo benga bango ba déformateurs o baza koya ko condamner ba gege ba tumususu boye ba ke baye na évangile o ya ko dénoncer eza façon pona bango ko luka mbongo baye na internet pona ko luka mbongo yo ya na internet no luka ni so bon luka mbongo yo oza site na yo landa makasi. Sala appelle mutu oyo déjà si abenga frère Fortune ayebisiye que avant na bonne la pona yo pesanga offrande moko na yaka apa na ona chaka makelele mais bango bana ba dette morale bana ba escroquerie ba ko ba sala ba tebele mutu lokola ngefa ko ya na site na bino atandenga sala na Juvenal bolimbisanga aloba yango clairement que maboko na eza pur parce que to linga koloba makamu nyos tuté a Rolanda ngai parce que Juvenal aza confrère na bino a Rolanda ngai lelo ngana lobango mutu nini o akoloba ke non frère Fortune abengaka ngai a exiger ngana pesa ye offrande ya autant pour que abonde la pona ngai na obandela lisusu même ata action o na salaka mutu oyo nga déjà sina benga ke non mama e ndenge tozo sala na ba veuve boye nzamba yebisi ngai yo pesa $200. Non. Problème nanga ezaboy. Naza contre bango te ba servir nzambe na mbongo. Mais problème des ali bati kala
na kati ya principe présenter besoin tike là-bas nanzambe liberté et puis basala yango dans la discrétion mais tant ateki livre ya boye accompagné na ba site chrétien oyo baza ko sunga ba colloquente ba suivre wana yango moni ngai à part pas na ngana vérité ou réalité awawa na yebité chaîne chrétienne ezalaka te ezana ba oyo eza en signal en place malamu na ya na ngana elengi ya Congo malamu na kenda ngana ba site mususu parce que tangu baza kolobela o chaîne chrétienne baza ko soutenir ba bêtise ya boy oyo boza ko contribuer na destruction ya peuple de Dieu et ce qui fortune mbala aza ko ya ko pamela ba serviteur de Dieu ya lokuta oyo baza ko ya ko ambrier bino c'est parce que Mama Glody charge o nyonso zozongela ba diaspora tango bango bazo senga bato na ba veille ba réveillon offrande et action de grâce aza ko teka livre boy $50 aho batu basala misala malonga te okomona yaya za na pota tindeli au moins $200 ale nyoso Placide na ba master na ye ba piller yo moko tika na $50 okoki ko vivre nango même ata une semaine te siko yebisa ngai bato bomona ngake na mesana koloba to loba toloba te yangwana na osala appel ngefa ochaka makelele trop Placide ochaka makelele trop Roger Baka ochaka makelele trop. Vous êtes là nombreux oyo bozoko ganga ke non tozong église na droit chemin frère Fortune a salibino appel turoyo to enseigner nanu correctement na matière ya mbongo to yebisa bana nzambe clairement que la dîme n'est plus d'actualité 31 décembre eza nango fin de l'année. Pour nous les enfants de Dieu, nous avons une seule année, c'est l'année de grâce au ezako banda na conversion ya mutu kino na enlèvement toujours ya liwana e. Mais tango sikoyo bino bolingi ba benga bino ba réformateur, vous dénoncez les guégués, les autres bino moko bozana ba même pratique surtout ya mbongo o ekangi bino. Où est la différence? Yango komona bango bazana ba conflit. Bazana ba conflit. Bazana ba conflit. Mais tout le monde a ba théâtre basara na ba site na bango. Lande mission bien ngapa na yo na zara libre au sale mission na nani au sale benga na ina sale na mission. Mokomona ke soki Placide aleke pa oh wana kuna akotindela ye mususu bwakela ye ba jeton zong sabo tout simplement pour embrayer le peuple de Dieu. Baza le rôle ba opposant politique ya Congo. Ba yebani position te. Azoganga tango ba kolakisa ye kaka mbwengi boyale aveuglé. Yangwana ozomona ke même atambo kanabiso sur le plan politique eza influence ya ba faux serviteur de Dieu parce que oyo Placide asali bino bozomona yango eze loko moya muke mais ememi ba na nzambe belé na perdition parce que ba bimi libanda ya ba principe et il n'est pas le seul. Ba veille à 31 décembre. Combien bazoka boula déjà ba enveloppe? Siko, en quoi vous êtes des réformateurs? Thème obenga to lobelezali affaire ya mbongo na kati église. Yangwana ba na nzambe to pesi des grands principes que ndenge za bongo na kati église place bozali mama, ezala na poto, ezala na Kinshasa. Vrai besoin soutenir librement. Ce qui pasteur a lobby que c'est Glody. Koti sanza menyongo yaka na $100 batu nyonso ba moni ke Mama Glody ye liboso o tia enveloppe à $100 ye ba ete o sal musala ya mpunda récompense na yo epai ya nzambe ezate. Voilà, merci beaucoup. C'était le frère Fortune Mbala, Tokomo Silisa, Mo Yasuka par rapport à l'émission Ekozani. Mo Yasuka beaucoup plus na ko loba yango epai ya bandeko boza libanda. Frère Fortune a s'attendre ni loro moro te pa na bino. Et loro kanga na linge zali que ensemble bino ba o boza libanda to soutenir bande kona biso o baza ko nyokwama na kati ya ba église wana soutien ngo na part na bino ba diaspora za ndenge nini ezalo kola ba noaler net ba Josendi tatango ba ye libanda bokoki kokota ba concert na bango te impidi que o nani Mike Kalambai oyo mutu ya edingwe walesa soki aye na poto kuna kosala croisade bo participer te to dénonçaki oyo nani Denis Ngonde metala ba aventure zo sala kuna na Luanda na Angola azako koisa batu mais akendaki kozwa vesta munene na États-Unis lokola ya Pepe Kale to pe lokola soki ya mutuni na ngwa munene ba dimiaka na pesa ba détail wana na concert moka zaka na ngwana. Donc c'est pour dire que peuple de Dieu
na bandeli lisusu mama Glody permettre ngai ba o nyonso bozo mona toza na bango na ville ya Kinshasa baza ko dénoncer, c'est bien to dénoncer biso nyonso, mais c'est mieux bon méditer maloba na Nzambe, bon vivre parole de Dieu, parce que ceux qui ozote ka livre boye c'est inutile. O critiquer leur mbongo, c'est inutile. O critiquer leur mbongo parce que bino nyonso boza ba commerçant. Gratuité ya évangile to vivre yango na simplicité ya évangile Nzambe akopambola biso. Merci beaucoup le frère Fortune Mbala, nous sommes arrivés à la fin. Cette belle émission, je la dédie à mon papa chéri, papa Diasouka Kandaja Marie depuis Paris. Merci frère Fortune, édifié, peuple de Dieu. Merci à maman Antobela, maman Étoile. Merci à la famille Diasouka, là je vois Chris Josué. Merci à vous, merci à Tantine Constance Beckham. Moi ça le colo, merci à vous. Frère Fortune, invite que tu reçois prochainement. Rappel et ça bien surtout dans le contact nayo kopé sabandeko. Merci beaucoup maman Glody pour l'invitation nayo kota la cœur outi ba voyage belé. Nga naza invité à Liboso vraiment na sepeli pour na considération na respect. Que Dieu vous bénisse na mobali nayo malgré ba fatigue, mais hier bo se déplacer qui koya ko accompagner biso na action o tozo sala po bozo kondima ko souffrir na biso. Bolingika kokende place oyo bapesa rabino ba transport à $500 te na o bazwaka ba protocole à l'église ba kabela ba journaliste mibale. Voilà, pour me contacter directement c'est plus 243 89 74 86 736 plus 243 89 74 86 736. Ceux qui na ba chaîne chrétienne entre guillemets ba boire en mabanga. Ah, yo, peut sa frère Fortune, il bangate. Non, remercier, mais ça m'avait été. Ah. Bon. Remercier, Nani. Première pierre, Eza Naba Nzambe Nyoso. Et deuxièmement, Eza Nabino Moko et Lengia Congo Nzambe Apambola Bino. Merci beaucoup, merci à Rit Kilo Motema Moria Kobela, partenaire officiel. Merci à Washington, Washington depuis Kenya, Batoto ya Kenya. Aïe, je vous salue. Merci la générale de FAO, merci à Batutu Balingaka Elengia Congo. Merci à Tressim Belenga Pro, la même magique. Merci à Nicolas Sombia. Merci à l'équipe Mobimba. Tozana toujours pour nous satisfaire Bino, sans oublier la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Belisha, mon vieux Alain Carré. Je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Glody Diasouka, la mignonne. La mignonne. Tressim Belenga Pro. Tressim Belenga Pro. Kata.